Bonjour na bandeko na biso nyonso bokutami na kolanda émission ya réflexion. Gasser Adonis na eko répondre na message na témoignage oyo maman Isabelle a été kopesa dernièrement. Message moko vraiment très touchant et toucha kinga et lobela kinga mingi na eko bakisa lisusu un de plus na oyo ngai na vivre pe kopesa pe lisusu moi message na bakisi en plus na oye alobaki. D'abord na opesa mbote na papa Lumière, maman Rebecca bino vous présenter émission ya réflexion en tout cas nzambe abatela bino a couvrir bino na lumière na ye émission ezokende kitoko et continuer bongo na lolenge bozokendele en tout cas kitoko makasi nzamba azwa lokumu. Nasengi merci pe na nzambe na moment oyo apesi ngai tango a permettre ngai koya lisusu liboso na bino nyonso bozolanda émission ya koyoka ba question ya ko répondre au kolanda émission en tout cas nzambe abatela bino nyonso nesika bozali bokutami. Na message oyo maman Isabelle apesaki concernant ya bana na biso ba jeune fille na biso oyo bakomi ko se suicider na obakisal na message wana ezali kaka bana na biso te ya basi. Na message wana eza na bana na biso pe ya mibali oyo baza na ba attention wana pe oyo déjà ba sali ba acte wana ya suicide. Donc ngai na menazo ko annoncer pe nazo pesa message na ba papa na biso. Na ba papa na biso bino nzambe akeli bino apesi bino nanu bomoi bomoni vi liboso na biso basi. Ba papa na biso bolamuka po message oyo maman Isabelle apesi ezali par hasard te ezaka te pona biso ba mama. Message oyo eza pona yo papa, pona ngai mama, pona bana na biso abasi, pona bana na biso ya mibali. Ezali pona biso nyonso. Menga nazo betela sete nde pona ba papa na biso. Bozala lokola Adam te. Adam o akimaki responsabilité na ye. Bolanda lokolo na ye te. Botikala kaka na le passé wana te ya kozala lokola ye. Bozwa ba responsabilité na bino. Bo protéger o eza ya bino. Soki bolingi boyeba en plus na o concernant ko protéger na ndenge na landaka émission oyo ya frère Daniel apesaki message moko pe kitoko. Pasteur Daniel, Sœur Daniel apesaki message moko ya savoir protéger son partenaire. Ngana bakisi sous na message wana savoir protéger son partenaire et savoir protéger ses enfants. Po baloba kaka mama mutatongaka ndako. Bongo siko papa salaka nini? Mama soki ya tongi ndako, papa siko oyo en même temps ya salaka nini? Bo répondre ngana ba papa. Ba papa tolingi pe toyoka bino. Papa yo zali wana. Ezaka kate devoir ya mama ya kozwa responsabilité ya bana. Ezaka kate na mama mutu fo apesa bana éducation. Éducation epesameli na papa na mama. Bana na biso bazo suicider. Bana na biso bazo bunga nzela. Ngai moko par miracle si na kopesa moi témoignage moko amoki. Naza ebele ya koloba mais ta epesameli ngate pona koloba nyonso o esengeli na loba mais message moko amoki na kopesa. Ngai pe na passa na ba moment moko difficile. Kokola na ngai na koli na famille moko bayebaki nzambe. Donc maman oyo abotaki ngai papa azali kosambela te mais maman azali kosambela azali komemanga na église. Église ya Kimbangiste wana na bomwana na ngai. Na longwe na bomwana na ngai na âge ya 8 ans. Depuis bomwana na ngati na âge ya 8 ans na longwe na Afrique na ye na poto awa mama azalaki komemanga na église. Asemaki déjà semence na ekati na ngai. Koya na ngai poto awa na vivre na papa leki.
papa leki abokoli ngai mais papa leki pe ayebaki nzambe. Koyeba nzambe ningolo bateke oza mutu ya malamu ke osalelaka ye au profond de ton cœur. Papa leki abokolaki nga mais kado apesaki ngai kolakisa ngai église, kolakisa ngai nzela ya nzambe. Azalaki ni na mutema na ye oya mabe. Aidikaki ngai peut-être ndenge esengeli te, apesaki nga affection te, apesaki nga amour te, mais oyo apesaki nga cadeau le plus efficace ezali kolakisa nga nzela ya nzambe. Déjà o mama semaki na kati na nga déjà o esengeli mwana déjà azwa na ki mwana mukie na ye. Semence wana mama apesaki nga déjà koya na nga déjà na poto awa nazalaki déjà na semence wana o ya bonzambe kati na ngai. Malgré tout ba difficulté, malgré tout on a vivre na bo jeunesse na ngai. Eza tellement ebelé. Eza tellement ebelé ba pota, ba manipulation, ba maltraitante na vivre ngo. Mais par la grâce de Dieu, Nzamba salinga grâce. Cadeau wana mama na nga pesaki nga. Cadeau oyo oncle na nga pesaki nga malgré toi azali ko maltraiter ngai. Mais cadeau apesaki nga ya koyeba pe Nzambe. Donc yango wana lelo ngai na pardonna pe oncle wana. Mais koyeba na nga Nzambe na bo mwana na ngai ti kokola na ngai yango esalaki ke na bima na mabe o nazalaki nango. Pour na komaki pe na ba difficulté moko, na komaki pe na ba makanisi ya ba suicide, pourquoi pour nazaki éloigné. Nazaki éloigné na papa, maman, ba yaya leki, nazaki éloigné avec tout. Donc c'est comme si nazaki ngai moko, c'est comme si nazako vivre en enfer na bo jeunesse na ngai, nazako vivre en enfer. Mais tellement semence wana bonzambe zalaki kati na ngai, malgré tout ba souffrance wana nazako vivre, malgré tout ba pensée wana zako yela nga ba suicide wana, mais nzamba salaki grâce na bimisango kati na ngai, na libérer ba pensée wana nyonso, na libérer victimation oyo ndenge ba maltraiter ngai. Donc na longola oya mabe oyo basemaki kati na ngai na zongisa oya malamu oyo semence oya malamu ezalaki pe kati na ngai. Donc mabe na malamu. Donc yango na ngolo bakaka eza par la grâce de Dieu que lelo nga na vandi liboso na bino pe na pesa moi témoignage oyo pour papa l'équipe atika ko pesa ngai ta compliment mon côté. Malgré tout na bo jeunesse nga nazako sala tout comme il faut. Na kati ndako. Nazoko sala misala ndako, en même temps nazokende classe, en même temps nazosala ba devoir, nazosala misala ndako, ko bongisa ndako, ko lamba, tout je faisais. Ko respecter nazai ko sala ngo, ko tosa ye nyonso, mais il y avait pas de compliments. Donc yango eza nécessaire na biso, génération na biso, to vivre ma bé, oui. Différemment na o mama Isabelle alobiye akoli na famille moko, akoli na entourage moko basali ko complimenter toujours. Mais c'est pas ça qui fait que o mutuka kazala malamu. Donc okoko vivre no pe mabe na o nga na vivre mabe. Pas de compliments mais na longi yango toujours. Donc exactement comme si que na kokolo baki na bana na biso. Et loko biso tokoki ko pesa kaka bana na biso ezali ko seme bonzambe kati na bango, ko seme liloba nzambe kati na bango po bana na biso tango bazokola bakozala na biso te d'une manière d'une autre barobima bana bandako baroke bala bamsusu barokene na ba environnement na bango bamsusu barok voyager bamsusu baroke sala makambo esengeli basala o mission nzambe atindi bango bakozala tout le temps na biso te. Mais tant déjà tozo seme na kati ya bana na biso liloba nzambe et partout bakokende sika nyonso bakokende très mabe yeli bango po mabe koyela bango to linga tant que parent to linga te mabe koyela bana biso po esengeli biso nyonso to vivre mabe po to kota na bolamu. Yes, avant mutu ayeba malamu fo ayeba nanu mabe, soko oyebi mabe te mo oyeba malamu eza te. Eza na mutu moko te akola kaka boye na bolamu ti azo vivre pe akoli pe akufi pe, non azate.
Avant yeba malamu, faut yeba nan mabe. Faut passer na expérience moko po okota na bolamu ya bonzambe. O yeba ki est Dieu. Nzambo tozolo ba nzambe malamu, nzambe kitoko, nzambe bolingo. Donc bana na biso ba ko vivre ngo pe. Malgré tout ata to s'aimer kati na bango bolamu. Malgré tout to s'aimer liloba nzambe kati na bango ba ko vivre ngo. Mais ezande biso ne photo te ya kabana na biso. To te ya bana na biso ezali malamu o ezali mabe, to s'aimer liloba nzambe kati na bango ba yeba o esengeli basala na moment likambo o yeli bango ya mabe, ba yeba ndenge ya ko intervenir na liloba na mabe wana po ba longa. Siko devoir ezali kaka na mama te, eza kaka na papa te, eza na deux personnes. Eza biso mama, papa. De biso ne mute sengeli to sala devoir wana. Siko na ndenge nazo remarquer na temps oyo. Bane belé. Bazo se suicider. Bane belé baza na ba problème, baza traumatisé. Pourquoi? Pour papa, ba papa. En tout cas, on a remarqué que papa bazo kima ba responsabilité na bango. Ba papa bazo la kisabana na bango li lo banzambe te. Ba papa bazo zwa responsabilité na bango te ya kiwo papa. Tellement li lo bani lo baba mingi mama mutatonga kandako, donc mama kaka mufatonga nyonso. Mama ke musala, mama zungi ndako, mama koti cuisine, mama lambi, mama bongisi bana basaki ya bana, mama abongisi biloko nyonso bana tali ba devoir à contrôler tout, mama azu moi tamu kwa mukia solo na bana, koleleka indeni boy ça va tout va bien, OK, mama kola bisabana, bu journée sili, bino nso boko lobi na ngosu pareil, mais papa siko yoza wapi? Papa oza wapi? Tani nozwaki na mwana na yo posolo na ye otune ba question. Eza na ba papa mususu mwana koloba mwana zo solisa ya zo sekisa ya zo loba yo omoninga camarade na yo. Omoninga master na yo. Mais mwana zo aningi ko ma camarade na yo. Azo fungolo nzela, azo fungolo porte ke papa okoko ko ma camarade na ngai. Avant ko ma camarade ya mutu. Avant mwana bando betelo li solo na ye ya makambu na école o ya monaki c'est ka tomber moi amoureux mo azana moi coup de foudre ya moi jeune fille moko moi mwana moko mokie kaka nezala kaka masolango ezana ngo ba mipepe moko yaka azana moi li solo moko alingo betela yo mais siko yo papa ozoloba na ye non na camarade noté na master noté siko mbala sima mwana o vivre eloko moko sa l'expérience moko na école. Aroya obetelo lisuli solone, aroya obetelo lisolote. Na rokola na isiko loko ana lilobana yo lobina na camarade note, otika na kati ya mwana. E otika na kati ya mwana, siko mwana tango ozana likambo problème quoi, aroya pa na yo te. Yango ana ba papa, bo fungola mitema. Botalisa bana, bolakisa bana lilobi ya Nzambe. Ezala ya basi, ezala ya mibali. Eza tellement passé. On a lobby que le maman Isabelle et tout chacun et pourquoi oyabana bazo se suicider. Oui, ceux qui n'angambu ya zali ezo salama. N'angambu ngape nazali ezo salama. Na otoyo ka dernière fois camarade nanga azana jeune fille nae azana université. Deux personnes. Donc moi na mobali moko a se suicider lundi 2 semaines passées. Lundi, moi, mon mobile a se suicidé. Vendredi, à moi, c'est s'est suicidé. Moi, je suis allé et traumatisé. Chance que maman est bien zambé, maman a calmé moi, a teyé, moi, a se calmé. Pourquoi? Pour maman, c'est ma déjà katinaï. Les mêmes moi nana kaka o ya yego bete la biso lisolo ya ba collègue na ya ba étudiant ba se suicider, les mêmes kaka jeune fille na zaki na camarade na un mois passé zaki na camarade na ya moi si moi na ka ba mboka na biso kaka eloko moko elekaki jeune fille azaki na fête na maman ni ba parents ni nyonso bakindaki fête na fête wana ndenge zalaka place ezate na voiture papa noko ndeko mema mwana na voiture ta ezongisa na ndako noko amemi mwana na voiture ko mema mwana na voiture asali makambo na voiture mwana moni que non ça ne va pas
Il faut na yebisa mama likambo esalami. Mwana ye amikitisa yebisi mama lisolo. Abeteli mama lisolo. Oh boye boye lekaki boye boye oncle boye asalaki boye boye boye. Mama lobi mwana vanda calme. Bosana salelo ko salamite. Eza pasi. Lisolo ya ne touchaki nga ponga pe salamela ngai. Na yebisi papa lisolo. Likambo boye salamaki boye. Papa lobi non. Papa lobi non. Bosana. Salaka ndete eloko esalamite. Pardonnez. Maman lisusu aye. Asali pareil. Le quoi papa salaki. Pasi na motema. Bosana pardonnez. Nzamba lobi to pardonnez. Sambela kaka nzamba osunga yo. Tozane eloko mosusu tokosala te. Yo oza kuna nga naza awa. Soki nazalaki meninga kozala différent. Mais loko naza te. Sambela nzambe. Sambela nzambe nzamba osunga yo ko pardonner. Wana ezalaki liloba ya mama. Liloba papa ezalaki bosana sala ndeti likambo esalami te. Siko na jeune fille oyo. Na jeune fille oyo, mama boti mwana na yo 9 mois. Mwana yo ko betelo lisolo. Lisolo wana olo ye o consoler mwana. O pesa mwana affection. O lobana mwana o esengela ki osala. O défendre mwana na yo. O mama défendre mwana te. Mama lobi bosana. Sala ndeti eloko esalami te. Pasi na motema na mwana. Siko komona oncle wana esusu na mikolo kolanda oncle wana zoya na kati ya ndako. Aye pa vandi alie semu na ye na mipandi na ye. Azui pe kirda banjo longola pe misuni na nini. Banjo seka pe banjo seka wana. Mwana zo mona nyoso na pasi na motema. Pasi na motema ana mwana sali nini. Lobi nango mwana koma lettre. Mwana komi lettre a se suicider. Jeune fille akei a tiki lettre. Donc yo mama olinga kite likambo yebana na famille pour famille panzana te mais mwana kei en même temps likambo siko pe eyebani na kati ya famille. Siko mama osalini. Na yebite soki nzambe soki mama semaki eloko nini na kati ya mwana na ya bonzambe. En tout cas nga nzambe mama semaki oncle pas semaki. Donc eloko wana bonzambe zaki kati na nga yango ti lelo nazali yango toujours nazolonga. Na travailler sur ngai. Est-ce que moi na travaillé qui sur ye? Pour mutu fois comme on a niveau à travailler sur ye moko, il faut passer na ba moko difficile. Donc o ba menga ozo se travailler sur yo moko, ozo se développer yo moko na yo kati na yo. Po eza na kati, eza makamba kati, eza ya libanda te. Eza o tozomona te na libanda mutu azoseka boye boye, mutu ozomone mutu aza kitoko, mutu aza boye azongenga non. Mais na kati na oyebi te. Na kati ya du travail. Et le travail wana tozosala ngo tous les jours de nos vies. Mais siko bana na biso, il faut tolakisa bango. Ngai balakisaki ngai te, mais ngai moko na découvrir yango. Na volonté na ngai. Po na yebi ke nazali mwana nzambe. Nazali ponami na ponama naza mwana nzambe. Donc esengela ki nazala kaka. Donc nakoka eko passer na étape wana te ya ba suicide. Pour penser wana payela ngai. Ba papa. To négliger bana na biso te. To tika kaka te mama mutu alobaka na kati ya ndako. Papa yo pe loba, papa yo pe seme oya yo akitoko, o nzambe pe apesi yo, o nzambe azotalisa yo pe, seme akitoko na bana na yo, eza kaka mama te. Eza bino mibale mama papa bo seme na kati ya bana na bino, ezala ya basi, ezala ya mibale. To batela bana na biso. Même la vidéo oyo na uto mona ya papa Daniel Sousa Oti Kotia o ezali ya ba baby shower. Oui, ezo sala mingi. Ba baby shower. Baby boring, ce qui nini soso et comme tellement ba combo ebele biloko ngo nyoso. Donc tout faut te protéger bana na biso.
oui, eza makambo ebele ezosalama na mokilo. Est-ce que nyonso eza utile? Nyonso eza utile esengeli tosala yango. Nyonso eza nango utile te. Eza conscience na biso nde moto ekoloba. Ezoloba ke likambo boye eza bien ou bien mabe. Est-ce que nzambe akopermettre eloko ou bien azopermettre yango te? Donc c'est ça. Yango wana en tout cas message oyo kaka ngai alingi akopesa. Nzambe abatela bino, a couvert bino na lumière na ye. Merci na o balandi émission oyo. Au revoir.